MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote balandi ya MDG TV mafuta sika nzamba pambole langa bino bandeko bisike zwami bino bomesana kolanda biso toye lisusu kopesa bino basango kopesa conseil ndenge to mesana parce que but objectif ya chaîne oezaka bandeko kolekana ko conscientiser ba ndeko bino bobi mokili yango na ba réalité nango. Et bato belé vraiment ils ont du mal à se positionner quoi. Et somme toki mo conseil et ko l'accepter nzela ya malamu. Et les amis c'est avec motema pasi na osa l'émission oyo na s'expliquer na s'exprimer pe et bon comprendre. Quand vous avez une image, on a vu son peigniel, na chéri naï. Au fait, de quoi il s'agit? Na vané na bané ko méditer. Fallait na salle émission depuis hier. Vraiment, j'ai médité, j'ai donné méditer belé sur la vie de notre sœur. Et on a zo ko interpellé ba bana nzambe. Tu es au son de ma voix, tu es chrétien. Yaya pardon. Tant aux orateurs ko bonde là. Bénéfice qu'à 3 minutes à Pamba. So ça la plus gloire à Dieu. Bénéfice qu'à 3 minutes intercéder pour la âme à Peniel, pour la vie à Peniel. De au moins sur yo, boebi satana a simba ka babiloko eza motuya. Eloko eza na etina te satana o simba te. Bandeko na ngai na ebisi bino awa ke na bande ko méditer ebele servir ndeko na biso. Boyebi étoile soki bazo utiliser yango mokolo étoile bénéficiaire nango te et ba conséquences ezalaka nini. Boyebi bana ebele bomonaka ya botiste ya bizengi ou encore bato ebele bana ebele bomonaka na vie ya balabala. Mwana momeli bangi, mwana muto bavia mbeli, mwana muto bavia baboloko. Plus grave, oka mwana mobala koma mwasi boyebi bandeko wana to benga ba kombo wana komona eza discrimination mo to tanga ngwa eza te. Na mbona biso to benga ba mades, ba kombo ebele ba tué to boka ou encore mwana mwasi mikomisa mwana mobali akoma na elele. Bato oyo baza na bango spiritualité pour na bango za ba effet mo za normal naturel nde ba benga ngo orientation sexuelle. Ono mona na ezaka ka non te ezalaka cause généralement mingi ezalaka ba étoile brisée, ba étoile ratée, ba étoile ba flèche pardon brisée. Donc quand on dit flèche brisée ba étoile moko oyo baza ko use bazo ko utiliser na bato ya misala oka mususu wa baboti na ye mususu omona muto abokola ye mususu omona ye moko s'exposaka. Can you close this door please? Akuta abimana mobali moyo kiltiste mususu omona yango bomona bato ebele botali apparence na ye na mambo azo sala parallélisme ezate ezo correspondre te. Bandeko Peniel aza victime ya ba flèche ya butu nde on a biso mo se positionner ezate na vie kotala Peniel bota photo na tsheli bino onde ko mwasi alati kata fumbwa otali moninga mwasi oluli mwasi mwana moluba nzoto sembe sembe tala pembe santache tala mupende
tala forme ya moto oka mwasi ya kilo mwasi abongi na baministre mwasi abongi na bato ya valeur bota vi ya Peniel bandeko na ngai bota vi ya Peniel nini close the door go away bota la vi ya Peniel bandeko bota la vi ya Peniel bota la vi ya Peniel nzambe na ngai na pasi na motema na vraiment na pasi na motema bandeko Peniel famille ya Peniel bana quartier ba Peniel balobi Peniel azala boye te Peniel akola mwana malamu imagine bandeko bino biso nyonso généralement toyebi bana bakoli na poto bazala bana mo mitu esalaka te et généralement bana bakoli na poto bana mo bayeba mibali avant likolo ya bamama bayekolaka na baklasse bali kodécouvrir surtout so akomi ka adolescent ba 13 wana déjà 14 mois na komi koluka découvrir nyonso ya mokili mais Peniel akoli na poto imaginer mwana wana tout le monde sait que Mike azwa ye vierge mais qu'est-ce qui fait bandeko lelo via mwana ekomi boye balobi Peniel akola boye te Peniel azala timide azala mwana malamu eloko nini eleki kaka ntango Mike azwi mwana ke na mwana Peniel asali émission alobi bino bofinga ngai mais nga nana alakisi nga kofilme nana alakisi nga komela whisky eza na kati ya ndako ya Mike Kalambai nde bisika na apprendre bamakambo mpona bato baolobaka eza ya lokuta bozela na kosala émission mosusu nalandi ba émission je crois des live ya baproche ya bami ya Mike ya bana quartier na bango oyo bazobeta masolo bazopesa na baréférence ya baadresse bisika bavanda soki na bovan koma te eske babandaki kobeta batour na bandako wana koma te eske babandaki kovivre koma te eske ambiance ezalaki balobi likambo cigarette na ya whisky eza ya solo vi ya mwana ebebi kaka boye yango na kosenga na famille ya Peniel s'il vous plaît bokota mabondeli bo arracher vi ya mwana bino bo arracher étoile à Peniel bo arracher vi ya Peniel. Les amis, pourquoi j'ai fait cette émission? Oh, bozo mono et soi-disant proposant ceux qui fiancés, ceux qui mobile à Peniel. Bande bolimbisa ngai komona ka forme mona mobile yo photo na teli bino na miniature ezo mona na moi présentable bimi propre. Ba photo mususu ezana bande ko vraiment bolimbisa ngai. On dirait qu'à clochard à poto, on dirait mutu pousse moko boye mutu moko poussière bande bota la modèle Peniel azali vraiment à cause de la mobile ya boye. Mutu nyonso mwana mwasi nyonso ayebi sur 100% 90% ya bana basi tozalaka soko kabwani na mobali moko songolo mobali okolinga après mobali wana tolukaka mingi mobali wana alika mobali liboso ata na moi elo moko to mibale. Je crois bana basi bo confirmer nga mambo na oloba généralement c'est vrai ba exception ezali mais généralement mwana mwasi tout soko azaki na mobali bakabona akelinga mobali mosusu suwe ezalaka to pe choix na ezalaka mobali akende ozwa aleka ex mais botala mibali Peniel azokende kozwa bandeko botala mibali Peniel azokende kozwa bandeko pasi na nge eza nini botuna nga nini ntango Peniel asalaka sortie médiatique na ya liboso eningisaka o etumbaka Zaire eningisaka réseaux sociaux ntango bapétage ebandaka akomi moto bakende zonga ekeye ezongi ye na Denis Lesi mata kita akende ezonga Peniel mupenya bazokumisa mupenya tomona bandeko Peniel abandi kotrembale na voyou moko boye na kombo soki ya jackpot soki jackpot toyebi ye pete jackpot soi-disant moto mbongo frappeur moko boye na Afrique du Sud soki criminel moko soki braqueur jackpot bandeko après piu mutaka lebima libanda kosambwa ya ndengwana lelo o susu oyoyo babandi koposte boye kala te bandeko boyo kaka mutaka lebimi libanda nde pasi na nango na motema yango yo mais tellement ndeko aza na se ya bamvutuma moya comprendre eza te ye mpona yamonaka azwi mobali nzambe na ngai bandeko bolimbisa ngai taka namonaki baimage oyo esprit na nge do molimo na nge eza na kimia te
molimo etuti te esprit ezosimba te mwana mobali oforme neka modele na moneli ayeka ya kolala ye atika ye nzambe mais tellement ndeko azovivre baréalité moko eza spirituel moyen moko acomprendre eza te bandeko bozwa peniel botala peniel forme peniel botala parure extérieur à peniel na intérieur aza boye très propre tomona basextape a peniel bandeko bolimbisa ngai nani asepela na peniel te nani alula peniel te propre mwasi kitoko partout sikoka tu biloko apampambo bandeko baya kosisa mwana mwasi valeur mon dieu c'est quoi ça botala moninga Selena ex a Joel Francis Selena kabwana na Joel na minute nde na osola na bino boye Selena abala ministre ana bebe na maboko na minute oyo abota kuna Joel bakisi moyen mwana bato amema zemi eza te il paraîtra azalaki soki akumbi zemi nkuba kude mpe na libumu mwana ifo asopa na bima lelo oyo bandeko Selena bala ministre c'est ça la valeur d'une femme peniel a mutu moko après Mike Alambai lobi bomona ye na abeda chou lobi bomona ye wana ezaka exemple bomona ye na soki sama lukonde bomona ye na soki bandeko botala bato peniel akotrembale na bango les amis j'ai trop mal famille ya peniel bobondela mpona mwana bobondela mpona peniel baflèche etoala mwana bakoutilize yango moya azala malonge eza te ase positionne eza te ase stabilize eza te nzambe na ngai. S'il vous plaît, intercédons pour cette sœur. Pendant la journée, bandeko nazali na prière. Téléphone ezali okangama o émission liboso na sala na osango vraiment tard. Il est presque 20h chez moi ici. Vraiment, j'ai pris le temps de prier pour cette sœur. Pendant que je priais pour Peniel, mon esprit était triste. Pendant que je parle, j'ai des larmes aux yeux, les amis. Nzamba okamawa parce que aya opesa susu, aya opesa sunzela na bato bakotelaka maiki kasi mpo baloba bien te mpo bafinga bien et j'apprendrai la bouche alobi ke mobali yango aza mobali ya bato la bouche autorisa publiaki photo la première personne oyo ademaskaki les garçons to mpe les messieurs eza la bouche parce que Peniel ntango apostaki abombaki elongi ya mwana mobali oyo mais la bouche aposte et puis tala ye moko mokolo mobali aza kokumisa mobali kaka ndenge Lydia abengaki chéri na ye mon pain Peniel kuna akomi bino bokozwa semeke ya boye Peniel wapi mobali Peniel wapi mobali na ye vraiment ça ne colle pas s'il te plaît aïe nzambe alola la bouche alobi ke mobali ya bato nayebi te soki mpe eza ya solo parce que la bouche wana nyonso baproblématique bango nde bato basali ke moto epela boye bato bakendaki kosela Peniel makambo ke bakangi na munduki bango wana ti kasi eloko esali bamakambo nginda ndenge eyindi boye kasi eza babiloko bakende komonte na nkombo ya Peniel ke bakangi na munduki aza criminel aza mutu aza boye kasi bakanda wana nana yango mpenza kolinga basakana na image na ye to mpe nkombo na ye boye nde eloko wana ale ntango ematie na mutu na ndenge bakeni pia na bakende kobenga ye Zaire eziki moto epela tomboki aye koya na réseaux sociaux pauluka kose défendre bandeko na nga naobanga après quelques semaines awa ekoma su neti lisolo ya jackpot bandeko motakala ya kosambwa su libanda nzambe likambo nini la bouche alobi mobali ya bato toyebi te soki ya solo ezala ya solo te mwana mobali oforme na moneli nzambe na ngai donc monoko emonanaki amelaka bangi ye moko modele azali bandeko ondiri moto azala na poto te ondiri mwana masina moko boye nzambe bandeko bolimbisa ngai tolobaka oyo toomona j'ai trop mal les amis j'ai trop mal nzambe oka Peniel mawa nzambe aoka Peniel mawa bandeko na nga Peniel apres kokabwana na Mike Kalambai azalaki moto asala vi na ye non seulement asala vi na ye ma azalaki motu ko alingi aza na bastanding moko boye ya bavi moko boye alingi aza moto apampamba te les amis elle a la beauté aza na aisance amayele elle s'est fait un nom towanga nango te Peniel asali kombo na nsima Mike parce que Mike a star towanga nango te boyebi banzela mosu nzambe alekisaka biso
c'est vrai kozala mabe mais asala ngo na tina yana bato mususu baleka banzela moko boya compliqué bayoka mabe bayoka pasi bariska vie mais ezalaki une façon nzambe alingaki atombola bango. Les amis, croyez-moi, si j'étais Peniel na minute balinga batanga parmi ba grande dame à Congo ya kosakana te, parmi comment les anani balina pembe na ba misusu ba mida bondi melangai. Peniel a mwasi kitoko, Peniel a yebani bandeko tapo bomona force ya mwana mwasi, bomona aura ya mwana mwasi, bomona grâce à mwana mwasi. Peniel a salisa cagnotte na ebite so bozo se rappeler. Peniel a salisa cagnotte pona makambo Goma bandeko na espace ya ba semaine soki ya ba jour mwana mwasi akangisa une affaire à plus ou moins $30,000 eza jemukete bato baya kotia. Pourquoi? Parce qu'elle est aimée et azwa risque mwana bato akenda este et apesa pe mbongo wana alakisa penza sans sa loyauté. Mais wana nga soki ngai mama na nga grande dame kasi porte ya présidence efungwami te. Porte ya présidence efungwami yo kina esto ke sala badon osali kano to mbongo ya ebele so azaki mwana mabako olia mbongo wana to nga to kene wapi soki Peniel aliaka mbongo cagnotte to aliaka ta 20,000 bandeko akeka na 10,000 apamba to nga peta musuto yeba te to nga to kendene wapi. Mais aposa acte wana ya loyauté ya bolingo nga so nazaki Peniel fondation Mupenya na minute on akata na uti este na kiti Kinshasa na sengi audience na grande dame na première dame po banga ba pesa ye elinge raté te mama nike kutu bakutani na Denise audience na première dame mama omona misala nazo sala j'ai besoin d'aide mbongo ekobima la pauvre bandeko mwana bato azaki na projet ya boutique na ebite so bo se rappeler soki maison d'habillement abane koteka ba gain ya bana basi et bato bazaki prête ba soutenir ye bota lelo ba rêve ezokufaka bo po ani ba flèche toi les autres allaient utiliser. Mon Dieu nzambe na ngai baluka motu ya mwana mwasi oyo baluka liwa ya mwana mwasi oyo bandeko tobondela mpona Peniel. Je vous parle de ces choses étant spirituelles na yebi makambo na oloba na maîtriser domaine na yebi makambo na oloba bandeko vision no projet wana ekufaka aboye projet ekufaka aboye vision nzamba lola Peniel asalisa cagnotte bato basimba wana mitema po balingaka ye soutenir akangi na espace ata moke mbongo bime bela sala don na este mais epesameli mutu nyonso te. Mais fozala na étoile fozala na aura akwa kosenga aide bandeko na gouvernement akwa kofungola association na ye ya munene en même temps à créer ba business na ye kanda zaki na projet ya maison d'habillement soki boutique soki eloko nene ako créer ba makambo restaurant penza ya luxe na ba ville wana chez Peniel Samba wana ba ministre bandeko Peniel mwasi ya bakonzi te so botali bomona mwasi ya pampamba te restaurant ya luxe o bakonzi baya kokota atie beauté na valeur na oprofiter na pesa conseil na bandeko basi tala omoni beauté omonaka beauté ezalaka charme pesa meli mutu nyonso te omoni beauté ezalaka kisi omoni attirance wana eopesa mbongo ekopesa bonheur oforce te et c'est pas donné à tout le monde. Yaya miyeba ko miyeba salela likabo nzamba pesi yo mais lelo bomona basi kitoko bakoteka banzoto na bapuba na bana pusu oka basi kitoko nzamba lola bota mwana mwasi 15,000 francs bota mwana mwasi 15,000 francs elenge mwasi kitoko koyoka ye s'exprimer tisanke aza mwa mayele mais nini boye yango ta toloba na bato bondimela Yesu na bavi na bino. Les gens croient que mambo nzambe yamba bavantir te mambo nzambe bavantir te
eza bato neti bamai kalamba ene baya kofingisa kombo ya Yesu baya kofingisa makambo nzambe bande kobolimbisa ngai na oloba makambo na kanda na pasi na motema c'est à cause de tout ce qui se passe tout ce scandale eza pour pour na okangela bato porte alola ti pour na okangela bato porte alola bino bosi bomona mosali na nzambe soi-disant bato c'est un homme de Dieu ne touchez pas mes fiantos quel est ce Dieu o banda babanda ko taxer mutu mabe moko songolo pakala pendant des années nzambo ya ye wana asalela katikala ko justifier yete ngana bi mosali na nzambe bakoko sele makambo oui ngana bi mosali na nzambe bako finga ye oui ngana bi mosali na nzambe bakoloba mabe po na ye mais nzambo ya zo salela a justifier ye c'est ça kozala mosali na nzambe o bino banda babanda ko taxer bino d'impudiques des escrocs des adultères, de ceci, de cela, de pédoula, net ba misusu na ba Joël, après 5 ans, soki 4 ans, ba voice eko bima, ba mambu kili, baloba ka mambu wana en aucun jour, to mona nzamba justifié bino muno, ba tupe ya mokili to kangi minoko, to lobi effectivement, baza muto aza moyenge bene. Ndenge ba témoignaka Yesu ne kulu c'est pas soldat te muto vraiment ya nzambe, bota makambo nzamba sali, vraiment c'est honte hein. C'est triste. Quand ndenge nzaba bozo kozalaka exposé bozala peka exposé ndengwana parce que pour ça nzambe za bobongo la mitema malheureusement. Il y a des gens so basi ba teki ba mais sili hein. Et muto a comprendre mambo ta ya ofinga, je suis désolé. Je parle de la part du Seigneur. Un moment bandeko tanda molimo so mati ba contrôle ezala soute ba réserve ezala soute to loba mambo ndenge ezali. Et moment, tous en amont, retenir pour nous scandaliser, mais ça commence à faire trop mal et ça fait peur en même temps. Hein? Vraiment, to suka na mambo wapi. Bande onanga na oka pasi. Obita na tali ba photo a penel na mwana mobali oyo. Aza on dirait fazer rapport on dirait muta pusu. Ah, nzambe na mwa sikitoko boye bela nzoto kitoko boye zo sambo aka boye vraiment. Hein? N'importe qui a quoi clochard a quoi na ya koti na ya bimi na ya vraiment solo wana ko sili sa valeur abasa pembe boye basa pembe basa lokumu botala muninga Selena valoriza ki bo mwasi pembe achango ne sika na yango bande wona ngai na kanda na pasi na motema mamnyoso sangani mais bon moi retenir rigueur te boye bungu so na sa mfutuma ayeba mamba zo sala te amfutuma esala onde ekwita masanga ah oui bazo biso keba o libulu ka bisika yo ke tshalo kolowana c'est ça yango bomoni na oloba ke bandeko to bondela pona ndeko c'est une grande servante de Dieu tant peine la bongola motema moi personnellement j'ai eu des messages pour ndeko yo a osela nzambe makasi mais bino boyebi satana réclamation pesa wana famille penel faut abondela pona mwana bango c'est papa naza pasteur il faut luka longa nzambe pona mwana il faut ba payer prix faut ba se sacrifier sinon te ba perdre et ka boye ba perdre et ka boye. Que Dieu nous aide, que le Seigneur vraiment nous aide, que le Seigneur vraiment nous aide les amis. Certainement vous comprendre en tout cas naka moto soki na betaki yo libaku na elobeli na nga limbisa néanmoins bon comprendre émotion na ngai j'ai trop mal pour moi que Dieu vous bénisse na moni na continuer pe kate sinon te bandeko je risque ya oloba ba mususu aux amalamu te peut-être toi bato. Abonnez-vous mon servant Siram de GDTV Mafuta Sika si c'était votre première fois surtout et likez, commentez, partagez. Quant à moi, bienvenue à mon recording. Kobote lengende balobake. So botito memingamba botate, abotate so pour boto memingamba. Na bito mutaloba bote lengi so azwa révélation toni. Les enfants sont venus me déranger ici dans la chambre. Vraiment comprenez et to na biso na suka bande okande na bisi bino. To bonela pona ndeko na biso mwasi. Nga na osepela na ngate, na osepela te nzambe ka batela ye. Nzambe asunga peniel vraiment ma mingi penza. Abonnez-vous massivement, commentez, likez, partagez. Que Dieu vous bénisse tout le monde. De bonnes choses à vous. Merci, au revoir. Bye bye. Zambe na boya, ola tike mo vanzina box.
MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.